Bonjour chers internautes, Bino Baebolingaka, P Bolandaka, www.congolocolenews.com. Tokutani lisusu na numéro ya sika ya vue d'ici vue d'ailleurs. Le lot kolobela temo yo soki famille elingi conjointe ou conjointe na yote okoki kosala nini. Pona ko répondre na sujet ya lelo na yambi na plateau na biso, maman Célestine Mampa, papa des chutes Mambetuku, pe papa Bruno Mukalar. Merci lisusu pour na ko répondre à l'invitation na biso mokolo ya lelo na tombeli bino boye bolamu. Merci. Oui, ndenge na lobaki kaka na ebandele émission que le lot kolobela soki libota elingi conjoint ou conjointe na yote na ko banda ko tuna question na ngai ya yambo na papa Bruno Mukalar. Eloko nini esalaka que libota eboya conjointe ou conjointe na yo? Merci maman Mimi pour la parole. Pour un sujet vraiment un sujet très complexe, c'est un maman belé pour un sujet. Ce qui libota na yo elingi mwasi na yo to mobali na yo te na zo bangai. Ils ont la baka ebele. Premièrement, parents nyonso to alingaka mwasi na yo bien mwana na ye abala aza pe na raison te ya kobo ya mwasi na ye mais so comme kobo ya mwasi na ye c'est que problème ezali na kati problème ezali na kati problème so rebi so to sa ba bantu problème so problème ethnique ngana mungala mama parent na ngalingi te na bala muluba ta quelque soit mwasi on za la malama za malama te comme azaka déjà muluba et pas na ye yete. Voilà, c'est le premier cas. Tous en cas, moi, si ndenge tu as quand on a bandako afficher comportement vis-à-vis de la famille nangai. Et rare on a pas parents absolument tellement bazamir na domaine on a au Qatar la vie au moi cité. Madame a ko séparation na moi nangate. Donc comme tous en bande la sujet on a ça nango yango wana. Et merci maman Mimi pour la question. Ndenge papa Bruno a été tout à l'heure, ils ont vraiment un sujet très complexe alors parce que ils ont un sentiment. Donc ils ont vraiment très complexe donc au méca juste pour discuter un peu pour que tout y bas par rapport à la question na yo pourquoi est-ce que balingi conjointe ou conjointe na yo ti na région de papa Bruno ndenga lobby papa to maman nyonso azana asuetaka que moi na ya bala moi si tout comme mobali basuetaka moi na bango bala bazo bakoko ezaka honneur mon na famille ko bali sa mwana mais ce qui est comique ko s'opposer na libala bana ya mwana na bango c'est qu'il y a un problème alors problème ango et okozala donc il y a une raison est cause à la fondée tout comme peut cause à la non fondée donc je crois la suite il y a une mission d'être un peu pour plus à moi aider par rapport à éclaircissement par rapport à Yango mais je crois qu'ils ont vraiment sans raison ils ont fortuité donc ils ont vraiment la raison moko ou éco valable ou alors équipe aux valable d'emblée comme ça on t'a que la raison elle est belle mais vous offrez frapper ngai et qui se gêne et faire penser ngai ma qu'on a vu dans la quartier par exemple jeune fille au fan de papa parents yo et au kendanga moi lu yanga na yo et au zongaka au sengaka maman voisine au toquer porte à 4h du matin 5h du matin à fond le barrière pour quota parce que cloison na mele kimulai alors il faut au leke par ma voisine pour sauter la mur na bino quelques jours après mon maman voisine donc bala s'appelle abala yo ma voisine a mon déjà ma commencé à belle donc le fils mon collègue a gâté donc mon cousin donc le fils a gâté alors il écrit déjà barrière mais ça peine à battre sous balingara sans raison donc sans raison bah boy n'a pas conjointe ou conjointe hein oui sa tête ne lui plaît pas il n'a été raison dans mon pays bon parce qu'on a quand même tout développé parce que tout le monde a qui fait de faire ce qui est maman qui doit au lengi moi signe sauter on est comme mabé
mais pour le motif où ils sont valables que maman ou atala ma belle fille ça dans le quartier il y a un comportement moi c'est au cours dans le quartier et comme tu as toujours vous allez voir ma guide dans le bac ma belle na yo et kolanda yo et ko rattraper un jour voilà donc c'est ma belle jeunesse na yo vous allez que quand un voisin na mutu un jour a besoin pour accepter kana yo alors il y a comme une barrière donc moi ils ont vraiment justifié parents accepter dans le balance normal. Pour tout continuer l'émission na biso tout kende na régie tout landa baladeur auto tambwisaki to yoka makanisi ya bato par rapport à sujet à lelo. Merci. Nga komona nga papa Makese Maranatha. Naza na essayé quand même de participer dans l'émission. Le col a toujours parlé sur avantages et désavantages à Libala. Du point de vue, ceux qui, ma famille, par exemple, il y a mon bali balingi moi cité, ou bien famille, moi si balingi mobilité, qu'est-ce qu'il faut? Bon, à mon avis, l'Ibala c'est pour des personnes. C'est pour des personnes. Tant que bato balingani, ils sont en deux. Alors, mes parents, ma petite sœur, ma cousine, ce sont les personnes secondaires. Ils n'ont rien à voir en grand prix dans l'Ibala. Alors, à mon avis, même tant on a parlé dans le mariage, l'Ibala c'est pour deux personnes. Et la première personne, Oyo Aza vraiment en tête, c'est Mobali. Mobali, ceux qui a ligné moi sinaye. Quoi que soit ma secousse, quoi que soit l'obstacle, quoi que soit le problème, il endosse les responsabilités. C'est-à-dire, Nandaku, tango tobala naka, tovanaka, nambeto mwasi na mobali. Tozalate ke o grande sœur à mwasi, o papa kulutu, non. Alors, Eza, yango nangana insiste, Libala c'est pour deux personnes. Même, oh maman leki a lobby, bobali wana tolingi yete, oh wana boye na boye, problème ezali, mobali na mwasi. Ce qui bolingani, point un trait. Quitte à vous de vous organiser, tant bolingani, allez jusqu'au bout. Alors, yangana nalobaka, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Je me souviens, Tozaka, dans une des émissions na Sangomalamu, Pasteur Dalo, Azaki Kutu, ici d'une famille vraiment moite. Azakola Tandwekel. Alors, à quel linga moi si Aza ici d'une bonne famille. Tant que moi si a présenté mon bali, bazo ibseni, mon bali ni nozo memela biso. Abingai na lingi kaka ye. Mais moi si, a kolina ba poto wapi tout ça. Mais pasteur Azaki kaka motuka kapamba. Mais Lelo Oyo a commis une personne essentielle et intégrante dans la famille à Mwasi. Donc s'il y a un problème, il faut pas convoquer pasteur pour aller aussi le salikam. Malibala, la première des choses, batobabala naka pour un intérêt. Pour mingi bakanisa ke ozobala mwasi, ozobala motema, te, ou bien ozobala pona beauté. Et loko liboso, ngana ebisaka même ba fiel nangai. Et loko liboso to balana pour les rapports sexuels. C'est ce qui unit les deux personnes. Parce que nyonso wana ezoya eza biloko mo ezoya sima, mais la première des choses c'est les rapports sexuels. Alors, yangana lobaka siko batu oyo baya o créer obstacle na libala. Yo mobile il faut za na mutu. Tango bozana ndako libala. Est-ce que tango yo ka ke lengi? Oyo kana bango, obe bango bakoya oyo ke la yo elengi. Eza yo mobile na mwasi. Alors c'est-à-dire ata likambo eza ndenge nini? Solution ko wuta kaka na binomi balé. Bible va boyer pas ba chrétien, l'homme quittera ndako aboti na ye, à s'attacher na mwasi na ye. Au monde a même ezalaka parce que mwasi abali
mobali me d'ailleurs soka ye na famille na ye donc na mboka na ye na mboka mwasi amemi na mboka na ye kuna pa kozala sika na boti na ye te ma kozala na foyer oyo ye po baforme eloko bango mobali ba influence ya libanda ekoki koinfluencer vraiment couple te soki bango balingani donc tout ezala besoin la base ya bolingo soki olingi mwasi na yo bolingi mobali no malamu ata bato bazoloba makambo mabe mpona mobali na yo mais il faut vous supporter bino mobali na boso le contre vague ya libanda po botika libela na libela bolingani déjà elle est période de fiançailles po mo yeba déjà ti tango yebi ke mwasi tanga azaki bien ndumba mais tango yo lingi onimo bala ye soko nimo bala ndumba ti faut subir conséquence ya bala ndumba soko bo mo mobali pasaka escroc yo nimo bala ye donc niko kutleki mutu na yo niko vana na ye po yo ndo nimi nzungu wana nimi komema nzunga mai soki mai kwena nzela yo ndo subir conséquence kaka mais soki olingi mutu wana te bon mimi na fiancé ça vraiment hypocrisie mais ça fiancé ça vraiment bien po boye bana malamu na yebi ki la lingi intel tout le monde mutu to bala kaka bato malamu kaka te musu ba ko rappel na mabe mais so bona na fiancé so temps ya koyiba mutu wana yango za rappel so mingi ba basambelaka atuna rappel a vu pa nzambe des fois oyebi a vu nzambe boye bovani sika moko na mutu wana so nzamba ko autoriser yo po bala ye comme ça vire ça bi malamu po bible obi ke Dieu a un plan merveilleux pour nous, plan de bonheur, habite plan de malheur, mais plan de bonheur et de paix. Donc, ce bolinga na mutata azaki escroc, après que bon na pas après. Et le but est que ce bolinga escroc le bâtira ka escroc na escroc. Té, et monsieur anzela na yo pe, on va pas ko bon na bien anzela, on va pas pas ko bon na. Donc pour moi, ça veut dire que ceux qui bolinga bi non balé, faut besoin temps ko yeba na bien. Ceux qui ndimi que moi sinanga azaka mwindu. Na balaka moi ça monde puta ndingi muta mwindu. Bizaleli on a changé au fur et à mesure. Pour à Paris, jour mon côté, ça va jouer belle. Tu es Paris, tu as brique, tu Paris, et tu as comme le lobo. Mais bazar basco, comme un pasteur. Surtout basconi. Sur le balai, tu as maman pasteur. Alors, où est le mal? Sur le plateau, tu l'as dit, la réaction à bateau par rapport à sujet où tu as le bilan à mon colalilo. Ni beaucoup koloba pour na baladeur ou impression à Batouboyo qui n'est pas Batoubaloupi. Papa des chutes, ni Nyoko Bakissa par rapport à baladeur ou. Oui, ma chère, tout ça quand même Babantou. Vraiment, donc, ma caméra qui est des balles, les allées, intimité entre deux personnes, tout ça. Et aussi, famille fait ça quand la quatrièmement. Attends beaucoup de balles dans la pôle, au centre de la pôle nord. Il va quitter que ça Bantou. Famille quelques-uns à moi, les balles. Parce que au moment que Jo et Inda dans le foyer, il faut quand même soutien mes ala. Alors que pas ces mecs qui n'ont bien qui trouvent qui ne sait comment. Au Canada, donc venir que quelque part famille quelques-uns à moi comme Koloba na cadre relation à bino. Atabo vivaka na wapi. Tout le monde a pour na film soit Mdele non parce que Mdele soit un livre vraiment familial hein. Mdele soit les caractères de ceux qui pas portugais qu'on non vie de famille zalaka. Moi si pe viens na fiancé na yo na famille na yo pendant maman na yo tala mos na ye mpe a mettre la vie na ye tout comme pas ko boyana tout la monte a bien c'est péné na longa fiote parce que fait que quelque part même dans l'Occident même na biso bantu awa famille pesa quand même comme koloba c'est pas dit que les frères dans le bida na micro là awa les balles des personnes bah sentiments entre des personnes n'a pas dans la vie on a à mon avis famille paysanne comme Koloba donc ceux qui famille les akoboy quelque part les cambo les balles na yo vraiment je pense que au Oloba qui les balles liées entre deux personnes le cas plutôt là les comme ça la famille na yo ngam balles par exemple papa des chutes et ça na ba batu misusu baboya kana bango mutuka sans raison ngana zana na yebi pe batu ebele o baboye ka sans raison donc famille ni nango ka famille ni kaka peut-être abala ekoloboye au lieu ya ekoloboye donc raison eza nango te balingi na bango ka te je suppose que ko batu bazana bakawa na bakosa nde mabokilo atale longa mo se sepel nango to aboy koloba abika lingi mo se ote mais o sepela na mais atale bako kona ende ba zalat oh là là atale bako kona d'une part parce que so bali mo si mo bali na mo bali oza moi bien mo se li moi bien au bout de monde ma beko le kate avenir à Koko c'est très important. Moi pour plus attendre mais moi dans au moins c'est à propos de la banane
Mais papa de ngana yebi na batu misusu tali pe boye mobali pe boye elongi sans forme moi si pe elongi sans forme ba télé mi si pe moi na moko donc on dit mama bokilo ona soka ndima ki moi si elongi sans forme c'est parce que que moi n'est pas sans forme ya on ndima ki soka amon que moi na mbali moi bien elle est vrai Joe elle est moi si mon compliqué moi bokilo le baka mais soka a consciente que moi na besoin to atali ba moi na bi que moi na pe aneka boye ay bit tout na mi supona ko monati atali que non moi na ngai pe en tout cas moi ça va fanda kaka mais par hasard pe ça que côté mon bien ça va. Papa Bruno Mokala réaction à yo par rapport à Baladeur au Tambouissi. En tout cas mais c'est qui singa benga mimi bon na landika lokola papa otoloba liba des apôtres ba limbalete d'abord biso ba bantu to bala ka mutu ye mote liba les alra o ya butcha no kwa chanda mbo ya chekili puta o ya cheki zapato pour kende ko bala mwasi et moi si on attend to bala ke ka rapona nga mo côté ezapo na blipota mbo a poser ka moto pona batu nyonso tu ya famille ce ko yina ndapu nga o lia ye mutalambi bon le problème c'est quoi maintenant comment dit libala ils allaient et pas na biso mibali na zoloba ce ko bali il y a pas besoin d'un problème il y a batu misato ils allaient moi si famille na yo et troisième camarade batu ana misato ba yo kana na bango te bango misato bango misato yo kana te pour moi si ce que ngo aider famille na yo ya zawa Natalia lobi ngo pesa $100 ngape kuda leki na ngape sengaki et comme calme camarade ndenge moko yo oza pembe na camarade na salata mwasi na ngai moi don moko boye na sombelelo obenda yuma asombela mwasi eloka 2000 takuta sombele lupango ake kofunda na famille na yo na famille na oziko ba osombeli mwasi no kuna lupango boye biso kote yo eloko te écrire toujours pas problème ya wana na souvenir qu'il y a 3 personnes on il faut ko distinguer bon bas ko sangisa ka bango tende onanga mwasi camarade famille ko sangisa bango te bon comme famille na biso tozali wana faut tozala na bango et là on est au conseil na conseil na kopesa na bana mibali biso soko bali quitter famille na yo longwa na yo ate pa na bino eza soki ndenge ni longwa ke no vanda na mwasi no côté mususu po okolukela ka mwasi no problème ata erreur na ye défaut ne ba mona ki ngolo te lobi ba komona ngo ba tazanga rappel des azanga défaut de tanga moni ya mwasi ezalaka toujours mabe jamais maman bokilo mo kalinga bokilo ne facilement non wana quand même na ko combattre na loba na yo jamais po nga naza mongala na moni ba bokilo ata bozani malamu lelo soki bozaka ke sika moko un jour akobenga kaka mabe omoni mama nanga donc likambo wana ya libala biso mibali zwa mwasi na yo tyaye mpanzi zwa ndaku na bino ata na mikonga bovanda bobanda mosala foyer na bino so bozwa chance pe akobota so pe chance akobota te wana ekomi place bokokende wana toyebi te ape libala yango mpe komi mpe pasi koyote komi pasi mais toyeba kaka kobatela basi na biso surtout basi na biso tobatelaka bango vis-à-vis ya bafamille na biso po biso moto memi bango toyei na bango na kati ya famille mais famille biso moto ponamaki te ezalaki nzambe moto asengaki kaka nabotama na Frank Mokala nabotama na Gino Mokala pembeni na ngai esili donc on a zalaki nango yango. Ok, merci maman Mimi pour la question. C'est vrai tu l'as dit baladeur naza d'accord na bango na point moko tant balobi que mariage est là histoire il y a 2 personnes ça c'est vrai ils a histoire à 2 personnes mais et sous kaka na 2 personnes p parce que même si on a un copinage on a ayebi de cousin moko à moi c'est ayebi camarade moko mobile ayebi donc batbayaka toujours pour intervenir mais au début c'est vrai que c'est 2 personnes la moni intervenant moko alobi Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme c'est vrai mais ce côté la Bible bamibali on bazako quitter ils se faisaient accompagner par leur famille
Sont aux yeux, histoire vraiment dingue, la Bible totale pour ne pas donner des exemples pour gagner du temps. Donc, il faut se faire accompagner la famille, 2 fois même. Les parents, pour na basi, pour na banana. Donc, ils ont la Bible des 2. Je crois que Bissonio surtout à tout temps dans la classe, par exemple, dans la Soukaf. Définition de la Bissonio, parce que pour parler du mariage, il faut qu'il y ait dot. Or, la définition de la Bissonio à Soukaf dans la sociologie africaine, il y a Bissonio africain, lobby, dot et ça. Bien ou une famille à fiancé, donc fiancé à Mobali, mais la famille à fiancé ou à Moisi. C'est alors qu'il y a la dot. Donc, la famille Zoya quoi intervenir, bien que l'histoire binomi balende bobanda qui est en haut. C'est-à-dire que les 2 conjoints seront obligés de vivre avec leurs 2 familles. Donc, bah quoi intervenir après. Donc, pour dire que la famille à moi, si tu es à Mobali, balingi, moi c'est à moi en abangoté, tout Mobali à moi en abangoté. Mais c'est un devoir, de fois, bazan a raison. Pourquoi est-ce que bazo linga moi si on a été? Pendant notre temps tout à l'heure, et ça gratuitement, t'es kakaboy, que bako boya, moi si tu es Mobali à moi. Et ça a raison où il pousse à Kabango Bassalango, si bien que nous sommes valables. Par exemple, cas Oyo, moi si on a, comment dirais-je, Aza par exemple, na maladie moko boye, oh eza, tous par exemple quand il y a anémique, bon excusez-moi, mais il faut tout le bélango. Moi si moko aza na anémique, yo mobile ok, tellement que bolingo poussé par l'amour, tu te dis non, il faut qu'on a balai. Et mes parents, amis, s'opposer na yango parce qu'ils se disent ezanga pour na you. Peut-être beaucoup ça a un problème pour nos bota, peut-être qu'encore kufa. C'est vrai que c'est pas justement. Et ça a été que banimik n'est pas kufa, c'est vrai bateau peut bazan bango normal ba kufa. Mais oh wana du moins c'est vraiment prononcé bat bazo mona. Moi j'ai vécu ça quelque part mutumoko. A poussé par l'amour, lobby va intervenir, l'église a intervenu à Boï, moi signé. Et finalement, les enfants ne venaient pas, ils ont prié. Nzambe le roi zané nzamba mawa. Après si on peut moi si pas qui a Boti quelques temps après, moi si ayo kufa. Atika li veuf na charge à moi na abandela sou koluka kobala, tu vois, au pesi sou passe parce que moi na minute oyo azana na famille aye mobile. Donc au pesi sous charge na famille na yo. Ce qui est une histoire à 2 personnes, donc au pesi moi nana dans la rue. Ou alors directement mais non, il est rentré dans sa famille pour dire que Ezakar Alikamwa 2 personnes et ils ont impliqué d'office les 2 familles. Bah raison monsieur ça valable n'était par exemple raison ethnique non ma parents mobile babi non biso le quoi tout ça par exemple école boitoko bala école anati. Moi j'ai connu un cas comme ça mobile yazaki muta province moi si muta province c'était une très bonne fille banda qui évoluait très bien maman mobile ya psyka mobile ya nga grand frère na rester bala école yo pe école non bukaka école na biso et finalement malgré tout l'amour qu'il y avait, moi si école na bango, mais je te dis que c'est l'enfer qu'il est en train de vivre. Mais na moi si école na bango. Car maman ana moko wana. Ndako masusu ce qui ba yango ko kufa nango. Mais non, bino ba botinda qui est na likambo yango. Donc quelque part parents, il faut savoir faire la part de choses. Bozo lingate moi na bino bala, mais pourquoi? Pourquoi besoin d'une attaque à balle? Si ce sont des raisons valables, ok. Mais il y a aussi manière au bino boko lobby la moi na bino pour la compétition par exemple de là on a ceux qui vont trouver qu'ils ont ma bi. Bon 20 à moi na bino pour faire comprendre yé likambwango parce que musu so ya kate. Bichoto lingi moi si on a été. Mais bolingi moi ça c'est absurde. Bon pourquoi est-ce que bolingi était? Parlez-en, discutez-en à moi na bino pour que et permettre yé à la décision où ils ont malade pour la vie na yé. Pour influencer bango dans les bons sens parce que mon kumba ngo et zone de la ka biso la famille. Nga na solo la ka na ya nanga Lotine Bisengo. Wana moni mobali na yé Rémi Malala na moni pe lisusu. Papa Humberto Masebo pe Starling Bewa na France bango balobi ete libala na mikili ya poto etalaka nango famille te o etalaka nango famille te libala eza nde makambo ya bato mibale bolingani bosali vi na bino bofonde foyer na bino etali nango famille te ndenge leki nanga Cornélie Mwinga alobaka abia mimi famille yango mpe eza nango kaka ndenge wana basemeki baza kitsekwa atosali nyonso bako reconnaître na yo bako reconnaître kaka yo te
beaucoup pour Pakistani par rapport à Mutuno Natuni et que Libala et Zalina Moka Kapona Batuni Balé, Wana Batamiki, à Poto de Balubi. Libala Puna photo, en tout cas, c'est l'homme et la femme, un point trait, et leurs enfants, un point trait. Il n'y a pas de famille, pas des oncles, pas de tantes, pas de maman Kulutu, Wana Makamwana, na photo, ils allaient rater. Est-ce que oui, papa? Il y a un moment que on a fait quelque chose dans la photo, on a la deux ans de divorcer. Ah oui. Mais vous avez 3 ans, il n'en est pas divorcé. Si vous divorcez, c'est parce que la base, parce que Makamutuana est ça qui est baboya. Moi, si on a, et ça m'a comment le daté. Moi, si imagine toi. Imagine toi que oui, le boy était, imagine toi la carte mon corps masculin. Moi, ce bimana maintenant, par la chérie, 7. Hein? Mana venu au Nambalu, mana ouais. On a la jeunesse na yo, on a parcours, voilà. Elle va bien là. Bon, tout le temps après, on a moi yo dans la France. On a moi comme on a besoin à moi c'est à Kinshasa. Ah on n'a pas la moi ça peut tout bien dans la anglaise. Ça démarche on nous dit ah bon bien Kingani, qui n'est pas faire le Kenanga dans ce gagné. Ah bien que la madame belle yo quand moi ça moi pas yo na. Yo bité ngai kala yekaka. Bon, ce mois on va se ressaisir. Justement. Peut-être toi, Bandé, on a mal monté. C'est qu'on a série avec escroc. Bazui, moi, c'est un système mingi. Après, il y a la famille, il y a la camarade qui a cette démarche. Moi, c'est un qui a une fan. Moi, si on a, alors que ça qui a mangé à venir. Comme on a fait mon rapport à tout. Ça, c'est comme ça, va faire une raison. Ça, si mon goût est, on a une raison. On s'en rend des boys. En tout cas, c'est quoi comme le pote à Bandi boy, à Bandi au camarade, à Bandi Mbadi boy. Bah, il m'a la moque. Donc, ce qui est la région de Massélé, donc, la raison c'est la Canacate, où est ça qui est famille, belle famille, où il y a par exemple, dans le Bandi quoi, et où il y a par exemple, donc, on n'a pas des chutes. Donc, à chaque fois que Moutania s'est engagé dans le lien du mariage, il faut se référer à la famille. À se référer, non, à se référer à la famille. Donc, dans le sens, dans le sens, il y a passé à fille. Parce que passé, il contacte toujours ma mimi. Parce que moi, je n'ai pas passé contact. Parce que vie au maintenant, quand elle est passée, moi, moi, Simoko, balingani na mobali. Mobali pas akina mikili ya poto. Et ça lui que mobali a se prononcé à l'ingika kama mwana mwasi wana. Libota na entre-temps, yo yebika ba famille ngwa Kinshasa nde ezalaka. Bango pe na ndenge na bango ba lukeli pe mwasi. Mwasi avie na bango mobo na quartier. Mais mwasi wana oyo mobali alingaki, azaki na fille moko bien, azaki na ina humilité, en tout cas azaki na ba critères mingi. On a beaucoup de critères, on est sauté pour mais elle a bien dans une bonne famille, très bonne éducation. Et l'autre est pour moi soit les akaka pour azalaki kofanda pene ya famille à mobilité. Donc ça veut dire quoi? Azaki moi na ya quartier wana te, azaki ailleurs, azaki na commune mususu. Pour na bango famille wana balobi moi sana toyebi ete toyebi identité na ete toyebi famille na ete, il faut obala kaka oyo biso to poneli. Effectivement, fille wana pas perda, bakenda ko bala o bango balingaki. Mais na kati ya libala wana o bango balingaki wana. Problème sur problème. Ah omoni, si qu'on a kawana par exemple, pour toko ko juger mutute, pour peut-être afandi na pese exemple, pour afandi peut-être na commune ya monga fula. Yo vanda kanalemba o lokola yaza na monga fula kuna kokoyeba kolandela ete. Non, le problème mais or muto aza une bonne éducation. Justement pour te soulever et à l'idée que pour avoir une commune mon côté et à l'idée de ngana lobby sur les passés ya fille. OK. Quel que soit azaki na quartier mon ko na belle famille, qui doit une bonne. Parce que puis pas na oui, voilà na cadre que belle famille et yebi vina. Pour na cadre que camarade na yo moko quelconque, ayebi vie a fille na a kopesa vina. Yabi papa. En tout cas moi no nga pour na ye na quartier. En tout cas talent na kaboui. Parce que fille wa pour bien na quartier, fille wa bien éduquée. Hein? Fille wa zali spirituellement mûr. Si wa pour na bien, mais que c'est bien. Elle a moins de chances ça nous aide à la vie. Pour ce qu'on pose le camp, nous avons là pour justifier. On a moins de chance.
mais akola mabe makama mabe mibali baneki ndumba mama soko bali libala bien elika grâce kwa nzamba staka ne bato mais so tobina kimokili puis akola bien ou apparemment beaucoup bien azana ou atanga bien azana plus de chance azo appelle libala sans que ça mona mabe mona be yuta na moi pesa pour ba mona ina akola quartier maintenant mzo ba quartier mona ou akola bien la quartier batu balinga konnuire na ba vie batu bazanga justement bazana bango mais au mona ke batu wana ezana mutu moko mpona nini azala bien oui justement kaka tokela ye problème yango tobi mpe spirituellement soki wana mio soki nzambe azalaki na yo dire quelqu'un qui bato mabe so balobi likambo ezanga tene en compte te parce que nzambe ye moko ayebi ndenge nini fe nakolela na centre wana par exemple maman sele na question motuna na mutu kotuna ndenge bato ya mikili ya poto balobi ke bango libala eza kaka mwasi na mobali. Ok, merci maman Mili. C'est vrai, libala eza mwasi na mobali eza na sens oyo bango bazolobela te parce que boke bokutani yo na mwasi na wuta bosali makambo na bino nyonso bino moko bobalani bokomi na bana lobi problème eye na ekomi problème oyo eye na famille au fait bobenga nani bwana moto abenga te na famille oyo eza vraiment respectueuse bakoya te parce que bayebi muto oyo oza na ye wana te toloba dans le sens moko dans le sens à tradition. Moi je connais de famille, j'ai une tante sur à qui est poto et pas cousine avant d'aller pas cousine moko parce que elle est mariée officiellement ne veut pas dire nécessairement que bakena na l'état mais ba lia dot na ye alors que l'autre ye bavana na bangoka donc akomaka kuna te obengi na téléphone toza bien basololi et tout mais akoma côté parce que abina yebi mobali wana te moyena ya kuna te pona zoya epa ya nani tu vois des choses comme ça ba famille ba se respectaka akoya te et là moko na le moment mimi c'est comme si une partie à Batuna Kinshasa est beaucoup plus au bazana poto bazara ba perdre vrai sens ya mariage. Si quand on rappelait que c'est la première institution divine, donc les institutions du Bosso Nzambe a établi ça dans mon kiliao. Donc, et perdant vraiment sens nango, bah réduire mariage n'a juste to fandi, to olamelinga, na sokolelio bilamba. Peut-être passer un moment intimité et tout et s'arrêter alors qu'en réalité alors qu'en réalité ils ont bonté ils ont vie na yo mobimba au pesi pour na mobali wana et il y a sali de même pour na yo alors ceux qui te sont considérés aspect wana te je suis désolé et c'est ce que bandeko na biso mingi ya photo bazo sala etala ba catastrophe et ça la mabala na photo yoka ba nombre ba divorce et ça la mana poto c'est simplement parce que ba lingara ba commission on dirait lio todo ya entre bango na bango bana ba sakana bango ba parents ba yo kota te justement alors que les années wana ti na bango pe basi yango ba bakali ba ya na ngo kaka pona bisonga na mobile nanga maintenant voyons eza ok et voici pe robota bana nyongo parce que mes parents nous avaient dit on est africain et ça c'est vrai vous avez un pote vous avez un mode de vie à Mindele mais restons africains tout consommer culture na biso puis tout valoriser en gros tout monde aille mobile moko Mindele non chez nous tu dois d'abord payer la dot pour que je devienne ta femme c'est comme ça tu peux perdre ba repère tu peux perdre ba habitude ba coutume na biso ba tradition c'est vrai que nous tous ma beza mais nous sur la ma bête les dot par exemple et ça ma bête et ça le faut conserver et puis tout valoriser en gros c'est pas parce que bon na photo de réduire mariage na et là au moment boyer c'est comme si ça vraiment sans valeur non moi je pense que ça est ça bonté et de le mingi sur famille à mobile bazo boya moi il y a des familles où ils ont famille à moi c'est mais ba boy voilà ba boy parce que mobile yuana aza c'est dans toutes les deux familles justement mobile lelo par exemple nga na yé na présenté bino na présenté famille na nga mobile moko ne ma famille ya mobile bazwaka ba CPA les luxe rolandela mwasi famille ya mwasi pe il faut balandela famille ya mobile ya balandela yé mobile wana pour que ba nani aza en réalité mususu komona mobile ya yé na yé pour ya ko bala peut-être
Astani encore comment dans Mikolo faire part. Donc Atindi va faire part partout na bandeko bazana poto et tout. Atindi batinde Astangisi va faire part à 5 bongo à d'autres à 5 si à boy, à 5 si à boy, à 5 si à boy et puis finalement à combat là mais type tant beaucoup minanda pour vivre on a faire part. Bolia na faire part. Moi si à colata na faire part maladie pe la kakate et goya au traiter moi si on a bano beaucoup na faire part. Donc ce qui ça dit que famille à moi si par exemple moi je trouve que c'est une raison valable. Mobali yoana ana musala mon côté officiel à ça la rappel et l'autre côté parce qu'il y a des gens comme ça nous bazan musala de mais c'est débrouille nous super azo bunda dans un luka vraiment par quel moyen se retrouver mais ça ba misusu non hier arriva kana za ba yani na poto ba otindi na ba na lopa on ba locataire bazara na fin du mois ba futa potant ba kabola na famille un mari comme ça je sais pas vraiment moi là je donne pas et là, je me suis toujours dit, au moins il y a un autre poto va divorce à nous belé parce que ma famille de côté. Pour les loboués, il y a que non, parce que tout bala na penta famille n'angana ya obasi ba yebani. Et ça va comme sous pour la salle na yo ka soni. Non banga. Son famille ba yoki. Parce que chez nous en Afrique, maman bokilo à maman, hein. Tata bokilo à tata. Son maman yoki. Ce qui papa yoki. Tu te réserves parce que dit que non, les gens moi ba lien moi aussi te créer. Mais s'il y a rien. Mais franchement, moi c'est au fin de mon bali sans réserve. Mon bali au ça là de même devant ba tout tanité parce qu'on dit que azan engagement dans mon tout si bien que ba poli nous se souvient que marié ba ça là mais tous on a cas au wana ba ça là et l'autre côté moi je pense qu'il faut réveiller basi et puis révolter ba donc en tout cas nous au conseil na union surtout même si on a une semaine quand vous sur côté vous fan en tout cas nous avons régulariser mais et ça ngana lo ba toujours na sexuellement même dans ba copine nanga na ça bango baba la kaya ba maman biso akale za qui vraiment ko umela au moins ba sali ba 50 ans de mariage ba sala 60 ans de mariage parce que les deux familles avant tout yebana kinana ba yebi comportement à famille wana parce que au bas moi si c'est vrai mais faut nous caper sikani ya utaki peut-être que ma belle azo ça les éducation azo na famille na. C'est vrai que je ne suis pas une éducation bien, mais à ça, l'année quand même. Moi, je me suis toujours dit que moi, je vais conseiller à mes enfants. Si on a moi, je vais me trouver une femme. Non, c'est papa, s'il te plaît. Je ne t'oblige pas. Mais par exemple, et pas il y a maman Solange, bana basi baza panaye soko ko sepela na moko soki amoni kula te kende soupa o sali touro mekana ko tala parce que tombo bala na je crois que ezala vraiment te ke bosa na mabe parce que boyebi ba parents na biso basi ba yebali bolingwana eza biso to mebisa ngoti. OK, merci maman Sele. Papa Bruno na mo pousser nini yokokoloba les accords pour la batterie balai. Là, on dit bateau bavé di balai les accords batterie balai ça va tapoto. Nous avons raison, balo babongo. Pour on dit na poto, ce qui n'a pas cet exemple, j'ai tout ma mère là, na mobali na ye bar Mimboyo na Hollande. Abala na bango mi balai. Bana de côté pembe na bon biso bandi ko to vandi ko to. Effectivement, il va y avoir bango mi balai. On peut essayer exemple le voya maman Bisengo Claudine. Et ça ka ye na mobali na ye. Voilà. Ba chango tege ba généraliser ka wana te ba ba benda tege li ba les apona ba tumbale te bango na pote za bango mi balé po bazana bande côté ba na ba voisin te ba ba bonton ba ikoma na tango ko bota aboti akhumunuka mwana gida na bombe nga mwana nani ba ni ketsinga akoko be kotinde ngata mwana ne moko te mwana ko biso na besoin de pour comme na besoin de pour kuna na photo bwana bande côté on na bolo bakake ibaleza ba tumbale ibaleza ba tumbale te ka ba même famille obe ba na photo et ce qui to tangi ba famille beleza ba photo to tanga libala lokola ya ana sona na rodi bolaja bazana ba famille belena photo kama tana ka pe kuna ko bande ko bazali ba oloba ke ana sona azala bien te rodi bolaja azala bien te po ezana bande ko pembe na bango mais soki bande ko bazate yangwani sala ke libaliza ya baliza ngwa te mama na photo okanisa benza bongo te ata même biso na musika to gera peka ta bomoli wango. Alors pour na korimidi na likambo papa Bruno na mokuse poto toniko koma na suka émission bon na koma na suka émission au monde sujet oyo ezalaki pendaki famille ya mwasi na famille mobali
soit conjointe ou conjointe n'est pas une égalité dans la famille. Oui. Et ça différent d'un choix, il y a conjoint. On appelle ça si je me suis moyen de commenter pendant mingi. Na sujet oyo, ngai na oloba quand on est venu les bandeli, ndeko mwasi ndeko mobali bolukaka mobala. Kwa mama toloba atandambu, atalikaso apamba ba pesa. Soki ba pesi ozui ya binonda bolongwe. Ata même au pire apamba maman mela, papa mela, olongwe. Ce qu'on a bénédiction à toutes les deux familles, vous allez à l'aise. Mais ceux qui na simana yo, oyen susu na bande ko babandi ko landa kana sima ba ya batonde na bino, écrira toujours en plein. Donc yango wana on a ko loba, ya mingi ya loba eza bendate mais na pesa ga mote na Dudumus na Suède, na bosali pete ya na Florimus toujours na Suède, Rudi Bola na France, na bosali tepe Jambila la France et ma petite sœur chérie, j'ai tout ma mère Ngana Mobali Naye, Barthélemy Moyo et sans oublier mon grand frère Jean-Pierre Mokala. Merci papa Bruno na bandi bato nyoso pesi mbote bayambi yango na motema ko fungama papa de chute mambetu ko na ko remédier na situation oyo ni ne ko batisa moi na lombango pe na mokuse. Merci maman Mimi. Ezali kaka ba parents et boti na mwasi. Parce que nous avons un mingi pas basi surtout parce que nous avons voilà pour ta choix vers ba on va tenir ba la moi alors il va nini nous avons pour ça moi pour que on baisse la tête ba na ba la yota pour la non on m'a fait d'avis que non on na moi na la famille wa yibi parce que la son éducation on a parce que j'ai pour non c'est ça très important c'est vraiment important on va continuer na moi na on peut faire la beauté na Peter moi na Peter na semaine na nièce na Keta autre que les grâces dans la République Mambetu comme Bobosa répandre à travers le monde. Maman Céleste on a pour remédier. Merci beaucoup. Donc d'abord les conjoints et puis les parents. Parents, s'il vous plaît, ne facilitez pas la tâche. Si on voulait vraiment que la raison, on peut faire la balade, que c'est une chance la balade. Et puis pour la conjoint, donc bon chana ba sentiment des côtés so ba parents ba zolo ba ko yoka bo analyser pour peut-être ba ko na raison bo traiter ba on teke ba ba ndoki papa comme ça nga femme de nuit maman comme ça nga mari de nuit non bon gana bo yoka o analyser ce qui est malamu ou adhérer ce qui est ma baisse tu mets des côtés. Donc on a clôturé, je crois que le gars fait sa beauté, ma grand frère n'a papi logique, na madame Neige et tout, la maman d'Andy Dave na Elskin, donc Helsinki, voilà, de Finlande, merci. Na grand frère na Jean-Claude de Matt, na France, et puis na couple Claude, Jean-Claude, na Solange Foutou, basé à Bruxelles, na moi na bango Camille, en tout cas mbotemi na bango et na balandi nyonso ya congolocolenews.com, surtout na la patrona, l'Amazon de la presse, maman Judith Bistengo. Il y a eu un mot à donc voilà. Boyoki ba conseil bato ba pesi bisika bato ba vandi, c'est vrai makambo ezanga pate. La conseil na ko apporter ka na likamboyo ba o nyoso bazali concerné na likamboyo, faut toujours apporter un sourire. Pour apporter kaka sourire, pour bungisa sourire te pour makambo lekeli yo libota moi si to libota mobile elingi yo te, faut toujours ko apporter un sourire. Yango to komi na suka émission na biso na ko pesa mbote na bae nyonso oyo balingaka pe balandaka www.congolocolenews.com na ko pesa mbote na Liliane Kizubanata na Canada. Pesa mbote na Peterson Camille Bouela ou azalaki ancien gardien équipe ya handball siko aza na Belgique, plus précisément na
na Bruxelles. Na kopesa mbote na Laetitia Bisengo, ma petite Laetitia que j'aime beaucoup. Na kopesa mbote na Fanfan Coco, na pesi mbote na Vienanga Jean-Claude Tingi en Allemagne, na mona ke lo kotindela kinga, merci beaucoup. Na pesi lisusu mbote na ba oyo nyonso balingaka WWW Congo Lokole, na kanisi wana papa Jean-Paul Aloma oyo azali kozanga te kopesa biso ba conseil po toyeba kokende liboso na musalo tozali kosala. Na remercier équipe technique mobimba ya www.congolocolinews.com wana na moni l'Amazon Judith Bisengo ye amemaka na eka a sourire ye jamais aswana ye na makambo bongo bozwa ete amemaka na kaka sourire. Na pesi mbote na Amazon Judith Bisengo, na moni lisusu directeur de programme papa de chute Mametuku, na pesi mbote na Patrick Zala ozalaki na montage pe na prise de vue. Na remercier particulièrement invité na biso ya pokwa lelo oyo balingaki koto tourner na bango lisusu numéro ya vie d'ici vie d'ailleurs. Ngai la perle de www.congolocolinews.com na lingibino mingi lisusu peto kutani na numéro ya sika. Au revoir. Allez.